Mususu wana babima ou babwila bango j'avais pas compris pour nga zaki na kachakunda. Siko na yo kaka ba cri ba beta bango marteau na mutu na kubwaka bango na mai. Oui. Ngasi na yo kaka ba cri boum boum. Akanga bango penza ba scotch boy. Bango bango na mai. Ngasi na bimi na butu wana pour place na zaki bato ba minde za boiti. Zoko ouais. Nzala kutu longwe. Obi nzala longwe. Soki nzala leke le komona esili mais c'est très dangereux. Beaucoup frappé bongo po. Parce que vous avez longtemps na libu. Voilà. Na bimbo na mona nde bazo boka bango na mai. Ba boka ka bato bel na mai. Momo blende bakanga mutu ba boka na mai. Oui, bazo kanga ba scotch. Ouais, scotch maboko na makolo. Pour Philippe wana bazaki bela. Donc na banzala wana na kati wana donc tango zo bima za na poste. Donc bazo chicoter ko kanga na ba scotch bazo boka. Siko capitaine wana capitaine ayeba kité. Na mbesa manase. Ouais. Parce que bato wana équipage wana ba pesa bango ba prime ba surveiller bato. Donc tant que bato ba coachi donc net ba sali boulot bien te donc c'est mieux bango ba boma bino pour ba ba prime na bango. Pour so bo bimi ba ni ba prime na bango. Donc voilà quoi, c'était comme ça après gato beta pendant au moins 2 semaines hein. Au lieu raté. Non, après na yiko bima. Bima ndenge. Na bimi ko na yiko mitika. Net ba bomanga po na koka kité. Ba beta ngai na ba niveau sana te. Bima ndenge nzale leki bo bita. Nzale leki siko yo ko mo sentir que ozo peser souté. Omolenga. Na ba vertige nga lobi non na bima kaka ba bomaka. Siko ta on a bimi boye akanginga. Ba beta nga wana ba Philippe makila na zolo. Wana bokome na niveau ni bita. Wana entre Angola libre na bakachikachi wana donc c'est difficile à calculer donc frappe wana na zonko wana bossa na gangote ni yango na tambola kana méchant moko osana te. Mon frère Papi Ken, oui, que ma soume comme est belé dans mon kilo. Ah, mon frère Jeff Fongue, tu comment qu'on vivre Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, Songili Sousou. Sodome Gomorrhe songili susu mabe koma malamu nde mabe bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome Gomorrhe songili susu Sodome Gomorrhe songili susu mabe koma malamu nde mabe bato bakoma kosasa na lokola banyama basi bakoma kobima na basi mibali bakoma kobima na mibali bato bakoma kobima na banyama tala ndenge moto abungisi mayele TikTok ekoma tere ya koswana ye règlement de compte ekoma na réseaux sociaux respect na communauté ezalaka lisusu te yango biso todenosaka bato ya boye. Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu merci. Akoya lokola moyibi. Moto akuyi bate soki akuti yo na maso
mokotikala erango oyo tika mabelanda Yesu soki akuti yo na masu mokotikala erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bamabe Nekonangai. Sodome Gomorrhe zongili susu, Sodome Gomorrhe zongili susu, mabe koma malamu, malamu nde mabe, bato bakoma kofinga na lokola banyama Chers amis, topesi bino mbote. Merci na confiance bolingo bozalaka nango à travers bandeko ya bino. Souci na biso na lobaka chaque fois soko koti na to lobe la vie, il faut se pela. Awa to lobe la kande vie. Leo nazana ndeko moko a vivable expérience ebele na vie na ye. Aye pe kokabola na biso na masolo ya poto. Aye kokabola expérience oyo ye amona. À très bientôt tozala en Espagne. Tokobeta tour un ndeko na olakisa bino. Ngai so na yambi mutu na mekaka koluka na yeba, donc ye na yebi histoire na ye na yebi yango, alors tokabola histoire wana. Merci na Washington. Eric Chimanoka, merci. Jérimbo na Canada, merci. Pinocia Agostino, merci. Merci encore na Didier Papi Makela, merci. Papi le Rocart illimité formé la souka, merci. Et merci du sous na papi original. Voilà. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo. Normalement, on a les sous Zinago de Makoulousou. Merci Nayo Emile Bamba de Zurich. Voilà. Alors, Naya Manon Deko, Tomeko Solo. Bonjour papa. Ouais, bonjour Papa Gain, tout le monde la vie. On est dans le film. Voilà, donc je vous précise que tu es à Lyon. Hein, tu es à Lyon. Alors, tout le monde la visa, tu es à Lyon, tu es tout Mikosola, Mboka ya Stone Kwavita, Mboka Papizila, Soko Lingi, Olia, Penaki Toko, à Lyon. Comment on n'a pas cité que nous avons la route de Vienne, nous avons chez Sim, c'est Bisso, na Bisso. Pour se faire. Nous, ouais. Mais ça, on va te parler de Bisso comme ouais, moi je me nomme l'artiste Last Lyon. Voilà, donc on a Lyon, Penza, Bayeveninga, Penza, Last Lyon. Donc, yango, donc, la marque yango, Last Lyon. Ouais. Donc, sur la Betty Boy na YouTube, comme on a, bah, Evre Marambo, na sala. Voilà. C'est un peu ça. Alors, autant la solo à poto. Ah, mais comment? Ouais. Oui, ça va solo moko. Oui, bien que Natala qui dernièrement tu vas pas ça qui va histoire na bango et puis ça il ngapé le moko non. Je dois parler aussi des mots quoi parce voilà. Que tu vas monangai, tu vas yebinga. Makamusus peut-être bazoué là on a ndenga mabe mais vraiment on a eu pendant na solo à poto quoi. OK. Après passage il y a 2, 3, 4 personnes qui ont lobby la vérité na bango et puis il s'agit de ce qui peut courage il y a les capona au lobby la pévine. Ouais, parce qu'on devient toujours quelqu'un derrière quelqu'un. Moi je m'inspire par rapport aux autres. Donc ce que ça li kambo bien l'inspirer et puis c'est un peu magambo. Donc voilà quoi. Ok. Alors, mais quand on a le parcours, au comment poto ndengeni, au bimaga ndengeni poyo oya poto parce que le parcours moi un peu sommo, mais au mekato mais kokabola on a battu parce que la minute tout c'est loko pour battu belé pe baza oyo tamsusu au moins boulot on a mbula yo zwango battu mususu ko tamsusu bazo boulot on a lelo. Alors faut tout ça bango déjà n'a pas conséquences n'a pas avantage n'a pas désavantage dans pour il moko yeba que non tant azo kota bo c'est-à-dire ah c'est ayeba déjà que non bon d'accord de la côté makambo et koyela nga bo na yoka kaya voilà. Ouais,
omoni nga penza kubota mananga déjà ezaki boule quoi honte mère na père bayoka na penza bien te donc père na okene mbangumbangu quoi pour ils ont tenté père penza en réalité à boxanga ngai na mona père te boye en face iko sala ke mère balongwe place banda ko fanda place na botama bakiti ponto la belle ake vivre kuna yuko zwasiko yuma moko boye donc père moko boye quoi ya yuma sikoyo tanga na komi na ba 2 3 ans 4 ans soki mère asali mwa damage nenga ezalaka soki na 8 mois boule liboso fufu père wana bandi ko changer déjà ba mère deuxième boule père afongole miso sikoyo mère toujours na kata kidiba après na yiko sutuka ka penza baketika ngai pa noko pa noko pe bala na été donc noko soki bimi penza vendredi boko kuta na vendredi wana ezoya siko yo débrouillez-vous yo siko mwana il faut que nitiki folia donc ni yango epesa ke non mingi na bana okima penza banchiki po so wana nzala ko kotata voilà. Alors, sikoyo esalaki ndenge nini likanisa ko bima ozo likanisa ko bima ndenge ni po oya bana libanda to pesi bino mbote bele likanisa ko bima ozo kyongo wapi likanisa ko bima eyela ngai seri moko boye penza noko ko mobetanga penza trop ko betanga na ba niveau osakana te ozo kima banchiki banini mais azotuna te pourquoi nazo kima banchiki parce que nzaleleki makasi nzaleleki makitation na makasi deux fois soka na nzala penza même soka na bapake mawatro mais non betaka après na soki abetinga na zongi epa ya mere epa banda kobetanga na babutu omona tonton na lali na ba 2 heures boye ayi kokota na bakwiti na ye ndenge nini atuni yo data lelo sikoyo okendaki te ntango kobegeka boye ozwi yango donc soki na kimi epa ya mere lobi wana eyi kozonga lisusu azongisinga epa ya noko donc naye kocomprendre ke ezalaki mobile na ye wana yuma wana moto achekaka yeke non bolingo na biso photo vivre nango faut vivre bien quoi mais moi nous zo déranger donc or bolingo na biso ouais na ko comprendre ngo kaka ndenge na koli boye ozo comprendre après na monique na côté à mère bazo rejeter ngai na côté noko mubulu et puis na kima palin na ko vivre na libanda donc moi na libanda penga oyo abengaka ba chege voilà j'étais un chege après yugo sala que non nakenda kotala noko na biso moko boye bango sala na port à Ponton akitala epo mpiaka moko nazaki nango bilamba moko ya musique na bango tambola presse makulungulu donc ça pas tout nini te donc akitala noko asovenga na peyata même ata basket eloko bongo akitala epsinga non zelanga iso na silisi nako bima wana na récupérer na même na reso dame puis na ko sauver naketa una bima boye pena na mona pinda grand bateau moko boye telama na lebia boro penda ifona leka quand on monga bateau obi bateau ko talango de près na musika ils ont des choses différentes de près ils ont net immeuble ils ont boro ne za somo ko sana te tu ko fo leko kende ba pole ba na kende ka okota na bateau na kota ai memanga bateau memanga so ba bominga pe po nazaki déjà na mutuna na lobi soki na daye eza na mo pe bien donc na meka malam ko na daye na ngai kena vie voilà après na yiko croiser massa moko boye massa wana pe même boulot ngape fona le kaka tu wana bozinga boleka bokende wapi to kende gati to honnête parce que baton bobe baton zo kende wapi non vous se renseigner sur ça rien donc on a mis comment ça côté port ouais ezaki na kepenza e bango charger ba nzete pour ininga na ekena bi oncle non okende otala
Ouais, il y a un ça na port. Ah, on a un port. Ouais. Alors il y a un monisco bateau on a makansi. Ouais, makansi. Makansi il faut na 10 mikil. Vous comprenez? Pas après tu organiser na kindaki sous place tokutana oncle kambala moko kaka. Tokena kunda moko boy tokeba mana ba master. Après Hermoko Boïsag va faire 2 h du mat comme ça. Massa wana liboso tozaki biso de metokutaka bato pe na kati ya bato wana. Massa matapa akei. La suto kaka mutu moko mususu ya. Massa moko mona Satan. Wana massa na yeba yepe Satan atika na mboka. J'espère que mine longa été pour faire la galère mboka. Massa wana siko toko midate moko mati yeye to tika lde masa wana mema kibikeko na moko boya sambela ka ba dia bulna ye ba bilo na bise moto to sambela pena nzambe te koleka siko bo mimeta loko kolia tata mai tata ni non na mitu wana donc mboko kutu ya basket ya te ko sombela damage ni na kene okufa kaka zompa après ngana bise masa omoni masa wana koti to prier il y a matière qui donc yo petango yebo to sambela c'est que surveillance c'est ça qui était surveillance c'est ça qui même makambo za kape makambo nzambe soki za na to nzambe on kende wapi parce que bino bi maso ya munene ndo mondo kende wapi bozena moi mutu mo alaxe bino nini bo koto akacha bato non franchement mutu la kisaka ngate place bato za ngana mtuna ngana bi depuis na seka na table suku na koti ko banzete zake bele na oluka kaka place na ngendo bata makwa après ngana ebisima sa wana Satan ebi nganga Satan na priya ka Satan na banenga le bon ngana obeta pray na ngana oleka na sambela pena nzambe ko c'est vraiment na iko yibate na iko bomate donc voilà choix na zui il faut na salango so na kufi pe zaka volonté na yonzambe donc ngana leki vina telema boy wa na mata ba escalier wana parce que les wana zaka mulaye tant bato mona nga pété non avant na bima boy na mona mbila moko boy kalanga ebse yago ebse mokonzi ngana zo kenanga na obeta na maswa na leki passer leki trop famille mon boulot donc faut na kende ka ebsinga oui bien tika la bona mundo ebsinga allez courage les gars oui ebsinga bongo courage les gars na mata penda pa na kota na kati ya bato ba siko ba nzete ba nini siko wa na kena lo ipo faut na beta ngona système place pour 15 aboy na kena na côté wana pour kuna maïza surveillance aux alamingité pour côté yo bazo mata tout le temps voilà donc na kena na sens wana na mona tout moko boya entre banzete et puis banzete wana iko beta boy penza fini okufi na kota donc na koti na kiti na se donc banzete wana soki coincé kaka otikali wana après voilà bateau iningani et c'est tout ça des jours wana na ba masa mso ba na kati mebomba mudna mutu na kwena siko satana wana satana mataka te atika la pour sambela fonzambe OK atika te lelo ngapenza pa 2 jours après ça 2 jours na oliate batongo ningani pa mais obige bateau zokende siko oui on sentir ba vibration pour ça tout ba ningani ya Tokyo après tokenda Angola et que chargé banzete kuna pour place na zaki pour batozolo ba portugais ozoyoka non ba seri wana na bana comprendre bien te mais ozoka 20 bah je faisais ça des chaises ozo prendre on a te komi territoire mususu après et ça là 3 jours wana longo wana na liepete 3 jours 5 jours à Koliate nakata bateau to longo wana eningani lisusu pas équilibre vie Gabon sikoyo entre Gabon voilà ça ouais entre Gabon na
entre Angola na Gabon place ba film penza esalema pour équipage ezaka ba philippien siko ba ya mususu wana nzale coincé bango ba bima donc tout ça qui nombre 12 boy mais on doit na coin boy bani pété ouais bango batu wana mususu bazaki na kiri na bango ngai nazaki na masa mususu wana mais ye comme kota ki liboso na yeba ki te place abatamaki donc na batamaka na côté nanga ah donc on a pembe na yo hein azaki na yende pembe na yo non azaki penza pembe. OK c'est bon donc place abatama penza au calculer te pour bor wana ya musique après tozo ya boy na ba butuka penza aya mususu wana ba bima ou ba bwila bango j'avais pas compris ponga na zaki na kacha kunda siko na yo kaka ba cri ba beta bango marteau na mutu ya kubwaka bango na mai eh oui ngasi na yo kaka ba cri boum boum akanga bango penza ba scotch boy bango bango na mai ngasi na bimi na butu wana pour place na zaki bato ba minde za boiti zoko ouais nzala kutu longwe obi nzala longo soki nzala leke le komona esili mais c'est très dangereux oko frapper bongo po parce que vous avez longtemps na libu voilà na bimbo na mona nde bazo boka bango na mai ba boka ka bato bel na mai Comment bien de bakanga mutu ba boka na mai oui bazo kanga ba scotch ba scotch mutu ouais ba scotch maboko na makolo pour Philippe wana bazaki belin donc na banzala wana na kati wana donc tango zo bima za na force donc bazo chicoter ko kanga na ba scotch bazo boka siko capitaine wana capitaine ayeba kité na mbesa manase ouais parce que bato wana équipage wana ba pesa bango ba prime ba surveiller bato donc tango bato ba coach donc net ba sali boulot bien te donc c'est mieux bango ba boma bino pour ba zo ba prime na bango pour so bo bimi ba ni ba prime na bango donc voilà quoi c'était comme ça après gato beta pendant au moins ba 2 semaines au lieu raté non après na yiko bima bima ndenge na bimi ko na yiko mitika net ba bomanga po na koka kite ba beta ngai na ba niveau sana te bima ndenge nzale leki bo bita nzale leki siko yo ko mo sentir que ozo peser souté omolenga na ba vertige nga lobi na na bima kaka ba bomaka siko ta on a bimi boye akanginga ba beta nga wana ba Philippe makila na zolo wana bokome na niveau ni bita wana entre Angola libre na bakati wana donc c'est difficile à calculer donc frappe wana na zonko wana bossa na gango te ni yango na tambola kana méchant moko osana te na linga mutu asakana nanga te je comprends frappe makila na monika nazaki na sina monika na kudai na kota bango na siama kolesiko escalier moko mataka place tour wana ezalaka ya bato na mati esprit epsinga na toke wana na beta komondo bima wait problem ngalobi stowe na makila lube azaka makila bima makila na zolo na matoi oui donc franchement vous avez sauvage mais oui parce que voilà ba philippien wana ba philippien na ba hindu ba india olinga bango titi lelo na mona bango mais na chantier na ko beta moko pawe nazo ebisa o baza batu mabe balinga biso te moni ba indien wana baza pe net batu mwindo ba philippien ya noir pe bazali ouais ozomona aza honnête métis mais et baza très dangereux balinga biso te donc voilà et puis ce que après tant yo sengi au secours ouais alors commandant le bain commandant agangela ki penza bango capitaine bato ouais capitaine wana agangela bango nzoka wa médecin bazaka pe na kacha bato wana aya pe na bakotsanga batiji moko wa bazo bimisa ngai makila banini donc voilà après ba pesanga chambre na damage après tu ko accoster na Libreville Gabon ouais na Ovendo pour ngo Ovendo ezali koloma iboy Ovendo après ba bimisio
Ouais, babimisanga na buto balatsanga ba combinaison. Bapesanga dans les 40 000 francs CFA. Équipage siko ebimisanga ba degrenanga sur moi 10 000. Pour te melaka boki kape na mbongo. Ba même bato wana. Ka ba betanga. Ba accompagnanga babimisanga na hôtel ba onga bona na chata. Na bomata moko. Mais bon, après babimisanga no babimisanga non, tu débrouilles ta vie et puis voilà. Siko ça ni siko pona oya siko ya miki parce que on a goût siko ya voyage côté lui après ça siko. Non, goût ya voyage le. Après ça siko Brazzaville. Non. Goût ya voyage et longo qui parce que frappe wana kuba wana na salaka moi 6 mois na zoyoka ka patient. Kuba zaki penza kuba wana penza kuba moko penza kuba. Après voilà na luki place na butu wana bimisinga pour tango bimisinga na zui taxi moko boye na ici bango memanga na centre ville comme na yebakiti na luka memanga na centre ville na memanga papa to comme na centre ville ngana simaka na yozela azusanga mais monsieur descendez là on est arrivé n'importe le ah désolé alors pour la vérité na bimi sikoyo ezaki un samedi comme ça là kuna batu bala la gâté niveau ville kuna batu bala la gâté donc moi je na mona pena ma musique na biso zo beta na baba na le oh vraiment place yango na kena restaurant moko na tuni maman moko vous connaissez pas là où il y a un bar congolais là où je peux manger congolais et tout. Ah, vas-y là-bas devant, le bar qui est là-bas, c'est un bar congolais. La Kenya na kota via moko ya kinoa na expliquer via atala na uchi na liwa banini. Via wana ebisa yo za na mbongo te wana na futle hotel ngale bia vi na mbongo te. Yoga me ogola ndeni. Après na Monica Imera via na baluki na kimi. Na kila langa côté moko boy mo ba mesa moko zaki wana ba mero wana bazaki diba na glissa kana sia mesa wana wa la langa te lobi na tongo na bimi na tuni na moni sikoyo gane moko boy na tuni vous savez pas là où il y a des Congolais Alexinga Port-Mol na Libreville Port-Mol Port-Mol na komi na Port-Mol eko kutana na ba vie na nga 4 fosses vie na nga 4 fosses na yo ke okufa me nandimaka yango te nayebi ke oza bomoi 4 fosses ndio wana beta bato 4 fois beta te ni yango bapesa 4 fosses abeta yango badesinaire nga bakoma mina 4 fosses arata bato 4 fois donc akenda na babijo bazongisa ye azwi mususu bakomi na Maroc bazongisa ye donc 4 fois arata nakuta ye wana. Après, pas gentil. Après, le bon développer là-bas. Ouais. Après, on a commis via Singa Petiawa, Misale Zagaka, pour soi, Kukumba wa Bourouet, wana Koro. Donc j'étais obligé de bêta Koro. Tata de maman t'es donc obligé. Papelanga damage premier jour, deuxième jour, troisième jour, histoire. Zoa Koro yango. Na grand cahier na Koro. Nazo ba clear ko sa na te. Na ko ma mettre Koro. Na le sabo tu ba oiseau ya. Ah ouais, la vie. Voilà. Alors après ça les siko pour na oya ko na ya no. Et loko moko salama na saka kop moko boye na banani na ba nigérien. Ba conteneur moko boye kota na port ya ba pneu donc comme on a zaki nzoto mike sikoyo bango ba mutu moko boye banda ko sala na port wana azui Manitou moni bo wana akoti na libulu moko zaki na conteneur ngo afongoli yango wa ngana koti na obimisa ba pneu bazo charger on a conteneur comme moko sala maka wana sikoyo ga bazwanga caméra et filmanga caméra et filmanga banini sikoyo bakomo luxanga na gabo bapesanga kombo petit chinois
pour opération wana na sala comme azali moi nzoto mike boy petit chinois ba ko bima na ba journal ngana bima na ba journal ba olukanga quand on vous avez là ils ont là mais ba lekelanga pe na esprit pour le Nigérian azaki nzoto mike na penda Dimitri so na matin na balance boy na ko peser 45 kg là ba nzoto ndenge wana ba Nigeria tala ba engambe banini ko po ndeni bo bisani bo bisapine ba pneu ba remorque ba pneu ba son ndenge système ouais ezaki conteneur moko ezaki na port ya bato donc il faut ko yiba ba pneu wana ezaki na kati donc en collaboration na vie moko boya bana ko sa na kati ya port wana donc il faut ko zo ba pneu wana ko tchango na conteneur mususu yesu ka zo conteneur wana akebwa ka na fourrière siko na fourrière wana bo degré nango bo tchango na ba pirogue pour ya Libreville wana ya ovendo wana eza na likolo ya mai donc ba pirogue na butu wana ko accoster bo fongoli sous nani au conteneur ngo comme charger na ba pirogue opération wana salama bon les longs ezaki ba pine ya okobwaka te ya kobwaka pina ba tu bien bien to yiba ki oui bien OK donc so ba bwili pe mona ta ba becho lisasi pokuna bana gabo ba yebi ba weba otala vidéo yo ba yebi na gabo ba saka na te a série wana so ba bwili yo yibi sardine nombre de poissons nombre des années so ko yebi boîte allemette nombre de tiges nombre d'eau ezaki bongo donc tala siko bo yibi conteneur ba pine boni oza na kati donc compliqué mais ba bwila pe ba ya mususu merci malon est-ce que ça ndeni au Japon ndeni ouais jour ango en fait nakendaki na nani na port nabite nini tinanga na kesu na place wana to yibaki ba plango eta on a commis nazo yunga na wana moni vie na ngamo pe yaki wana vie to follow mon vieux n'habité place aux allées mais je pense que aux onga qui nous peut-être aux en Gabon ce côté les vidéos il y a eu un vie to follow prêtre après on a vu si vie na sentir bien té et le mo ko zo bisanga to longwa vie gangelanga kende na yo place to kana ko sai fo sala wana après na yo ka penza mungu mo ko bisinga yi na longwa wana on a longo kakana donc na becho au moins 100 mètres na mona PJ à Gabon wana ba logota vite fol ba chai na sima ba memai ba nene ko lukayo ba ko lukanga mais comme il est pas tellement qui na place action salamaki donc ba juina nuye pour ba vérifier ba caméra so gazali ou azati ba memai via beta au moins 2 ans et demi na bolo oui avec 2 ans et demi il écoute ayiba na été azakiti na tellement ka pachuana pona gabo ba kangio ba boki na nkuna tango ba kusaba investigation na bango école quand même 3 ans waouh oui baza batuta après ngai sikoyo na zongi sous port mall na zongi port mall na comme na port mall na bisi bana mai ngai fona longwa nani na ke port gentil bana port gentil bayebi mila les matelots valables il y a eu yango yo Mila Roger Mila na kati ya port gentil yango yo na lungu wana port gentil na 4 master toki na port gentil tokomi na port gentil wana tokomela ke pa ba vie moko boye ba yambi biso premier jour bien deuxième jour division moko salama ki wana toki na masa moko pile na biso moko mwana kine mwana kine bon biso ndega balobaka balia banini division moko ekota ki wana o bango baza balia biso tuza boye bazete biso to bazete bango balia ekosimba te bango balongwa na bango na bakolala sort lobi te et puis c'est sous deuxième force toke sikoyo na port ngana bisi mutu nanga mwana kine ose masa yo sala choix na yo yoka ete biso toyebana depuis bamboka po baponto banini toyokangama tisuna bagabo non ngai wana eza baderi na bango ye
akangami na biso po ya yeba kina epe ba ngamo masuwa te ni biso kaka ko tsaki esprit pour mon voyage peut so sala ngoma de 3 il peut ça vraiment courage mo ko eza mabepe pour mutu muso ko matana likolo ko mo ganga ba yiko kanga bi comment à craquer bon on est à bongo bon mati boye umuna Allah ou qui n'est malamo arrivé c'est bino wana umuna bakangi bino mais quand même peu comme il y a Kemba qui Petro moi esprit wana ezaki na ye na courage na biso et puis ça qui est force to organiser wana to qu'est-ce qu'on a pour oui bi Nzambe penza Nzambe vous organisez ce bouquet sur la porte besoin sur la porte voilà si on a port gentil port et port gentil bouquet on le casse ça aventure mon sous pour tout le monde qui na place où comme la babenga ni biso donc et puis si dernier force que non il faut photo longue parce que mais na moyen au na moyen pour moi monsieur za te pour eza île pour longa ndenge pour gentil za île Koya pour gentil de Libreville pour gentil na katia bateau wana bafutaka à l'époque 15 000 francs CFA toujours futi toye siko pour bima wana obima ndenge moi balaru wana bafutaki déjà nani mbongo vide il faut boluka ndenge boko bima donc le seul moyen ezali ko bima na ship biso to kana bien ngo ship masuwa to organiser to kende ko kota masuwa tokenda sikoyo na port toketala babato banini papa bato ezalaki te sikoyo bamasa batikali nga nazongi sous ville mpo nazalaki na damage te mpo nalobi ya mbala oyo mpenza ifo mwa damage ezala nazongi mpona ya kosomba mwa biloko moko boye badamage mpo tokota nango ship ntango nakomi esprit ebisinga no zonga mbango obi eza distance ba transport eza souste donc na beta makolo eza moins 6 km de ville na port wana na beta makolo butu po eza zamba na bité soki ba ville comme à l'époque zamba nzela moka na katikati na beta makolo na donc kuna pena liope ko bimile kuna pena pe obundia na beta makolo na rumela pona ko mba 3 heures na sala la commission liboso à port Bambila Gabon et puis Bambila wana la majorité c'est des Congolais soit Kin ou bien Brazza mais baza mutema mabena niveau moi au sanate to meke oui to meke un Gabonais kangayo ou un Camerounais akotika yo ba Camerounais wana babaluka ba benga ba melanga ndo zonto to meke kangayo qui un Congolais akoma Gabonais pour en fait na comprendre mituna bango pour un Congolais où akoma Gabonais soka kangi au Congolais il faut montrer na vrai Gabonais que non non pas bongo il faut la ça que non yo Congolais oyebi ke oya za Congolais mais Gabonais akoyeba te po ya ko bango lobaka na ba français na bango wana banini siko yo mutu bakangi oyebi ke oyo penza ndeko nanga mais ye sikoyo il faut prouver na Gabonais wana akoyebi ça été mais na ba acte wana Alexa ke ya za penza pire Gabonais donc nyoko la na bani ba usana ayuma akoma boye obi na sambela na sambeli nzambe penza na lobi fona le obi tango na Bible partie verset mo ba koma que non votre foi et vous savez que vous déplacez par montagne c'est ça les montagnes na comment boye pendant na prière pendant na obi na pesa ba mona ngate oh oui na ule ka bango na kati et puis baba yo sola mama bazo baye ba shimbo ngana omona ba ngo ba moni ngako mais nazaki na concentration moko boye ya musique et le réseau zanga bato belé oyo bakende église concentration omona ka ba buda non concentration ko bete bord na pa ebukani ni loko wana ezanga ba chrétien mais toza na force moko la prière à la force vous comprenez voilà dans les cas après na butu nango shape le sauce to kota biso 4
Tu l'as sous des jours. On voit quand même beaucoup de damage. Non, pourtant on a bima qui n'a pas de damage. Tu côté ka bongo. Mais il y a une conséquence, c'est que côté bongo, côté sous. Oui. Mais au moins la nécessité était plus forte que tout. Donc vous avez pour ça au Kende. Tu côté 4 personnes. Côté. Vous connaissez comment? Non, on a fait au Panzani. Le Panzani mudna kwena ye. Petit nanga Marcus. Yo zonga na mboka. Petit nanga na mukanda Suisse. Opasola ngo zonga mboka bon. Kuna pe ozo sala makambo na yo na monaki na bilili osali moi société na yo ba savant. Courage à toi. On est toujours ensemble oyebi na Tchomboka. Après mon frère propre Herman na tour. Yo yebi. Grand story. Herman, sans oublier les pastas Alfred, moi na kin. Il y a yoga qui yoga yoga teo yo moto ya bango bali il y a bana ozaka na biso puis tozaka ensemble yebi. Azab. Na Paris. Après Tomati 2 jours encore là-bas. Bori Ningani. Ningani a Tobimi. Tobeti 5 jours tu lui as gâté. Faut que tu n'as rien. 5 jours tu lui as gâté. Ce qu'on a levé, il faut n'abîmer. N'abîmer pour tu écoutes Nina. Et voilà le but. Tu as boutou. Et voilà le but. Ah, là, vous avez mon été donc les boubous faisaient quand même il faut te le dommage. Gabi, ah, petit dans Marquis. Marquis, les pharaons. Mais Alpha Dio Bimagate. Alpha Bimagate. On a place au bâtiment, on a quatre bandites, on a donc aux hommes au mutuel. Ako mwindo donc tu oublié mais yobi nini ko bimaka na brisque mon quoi après pas tozaki na ba épingle ba épingle non to yependa to fongola penda masuwa tac to fongola penda wa porte fonga mais to côté na cuisine damage moni ba damage moko ba cuisiner ba tika ki wana ba tutu to le ka bango na ba chambre na bango ba la vous comprenez to le ka boya tata ba lalia to côté na cuisine petit Marquis petit wana mona loso woni ba loso bala ba petit woni se ko lia capacité to ko lia na nkunda awate oh you go tika na le kota po tu voulais ça moi bisuni wana papa to zo plat Tozonga. Ce que Batouana, c'est pas y comprendre. Ah, mais l'autre les amis. Mon peu porte Touana Zaki au fond. On va pas que Batouana Bazaya. Batouaza, mais vas-y comprendre. Non, va chasser bisouté. De Mélanie n'a vu sur moi 3-4 jours encore. Donc au lieu dommage wana, les boumons comme Luka et l'homme sous. Mon nouveau comme c'est là, ali et l'homme sous. De bimi ce que toqué. Oui, na bateau, banani mugeza ba sauvetage mugeza ka rouge bo. To mata ba escalier to kota na kati, to za ba biscuit. Biso to bana obenga ba biscuit de guerre. Biscuit wana soko liango o ça même 2 jours za nza. Ba biscuit moko ba compresseur ngo ezaka compressé. Donc au lieu pena pas après, o ça même 2 jours nza lezate. To liango to komo lia wana après to baye to lobi to bima boy les équipes ba indien le bâton les équipes ba indien après comme to zaki na ba mikanda moko ba pesa biso ya ONU na Gabon to la kisi bango et puis on va ce que vous menez na mboka en pleine mer donc combien de jours à peu près au moins 8 jours boy en pleine mer to bimi ezalaki entre to komaki déjà presque na côté à Maroc ouais sikoyo commando wana to soli ici tuni biso a questionner biso to lobeki non voilà
tokimi mboka wana ba politique mboka donc ngunda penza akacha bato alobi ouais siko Fred comme azaki na mandefu ebele bana ko mo mukolo ye ba beta ga ba moni netke ye mutazo nzoka libiso tetai ngibilo bemi après ça elongi moko boya cha elongi ba bébé donc acha na moni acha elongi moko na bite place na bimisa ouais oyebi ya mawa net mutu donc babomi famille mobimba puis bakati lokolo lisu donc elongi moko boya bimisa bazo suka lonkuba babeta azaki na mandefu biso mandefu te bani bamoni ye mutu ateti mutu azomema bato après voilà donc bapesi biso bachambre banini tovoyage maintenant pepele ouais wana pepele te Valencia Espagne mamozi Espagne komondo wana alobaki no toza pembeni ya Maroc mais tokotika bino na Maroc te po bokosouffrir tant boyoki ndenge obi toke poto mais tozaki na badoute ka tozaki peut-être bakoboma biso po wana ezaki déjà na mutu donc ozokome po biloko wana ezalaka na bato mpenza bakopromettre non ozokende États-Unis mpo na soir wana babwaki bino ozo comprendre ouais donc voilà après quelques jours encore donc et ça qui au moins 2 semaines pas to komi pendant na Espagne na Valencia Sagunto na lekaka wana soki na ke pendant na Espagne pendant na Nieri na ola sabana nanga place na komi la yango Sagunto Puerto de Sagunto na Valencia to kiti la wana to kiti bavoka ba yengunda penza ibwaka mawana bila zo biso net à l'époque ngunda zaka na respect à l'époque ba moteur penza ba biso car na katikati deux moteurs iboso deux na sima biso na katikati oui ba politicien ya lokuta na komi miki wana siko uzo tala minda iloko sepsanga minda ngalobi espoir siko ezongi na lobi mboko na kotikela ngo tante na kotikela ngo tante donc il faut pendant comment pendant donc ibu moto na ngai bandaka wana pona zaki na ngaki bulu nyama mpaka sa nsese pozo comprendre teka bamboka wana na koma moto penza jour wana minda banini alobi mboko na kotikela ngo tante voilà quoi voilà donc on a vu sur L'As de Lyon. De Lyon. Beaucoup histoire. Story no change. Story no change. Sikoyo, on a Mikili. On évolue bien quand même. Potango Dukaki ou comment on a Potango évolue bien quand même. Ouais, et le retour dans le début, ça passe. Ça passe. J'ai galéré aussi dans le nord. On vend du trône en Espagne. Ouais. J'ai grandi là-bas. Toya, Tozaki, Banamike. Donc. Si on a rappelé Batelo Mogo, on est allé en Espagne, on a mangaï. Si on y est pour aller à Lyon, recommandation nanga. Il y a quoi là ça malamu. Bola mo futaka. Il y a quoi là ça malamu na vie. Biso to y en Espagne wana, to comme en Espagne. Mutayamba biso en Espagne. Moi mobali o mutu malamu mona ze biso ko sakana te. Pote ngato boule na ndeba mon espagnol par rapport mais grâce na ye na pesi kana simbote kana se na pesi mbote bele après beaucoup des années passées au monde na yo penser na yo bola me futa bola me polarité. Alors ndeko tanga zana besoin l'As de Lyon tanga zana besoin ya a na mboka o na Lyon. À Grenoble, à contacter un FC recommandation, partout Ali. Ça l'a bien, franchement. Je suis reconnaissant. Moi aussi, je suis. Alors, ceux qui appellent Wanati Ayom, les vraiment. Une catastrophe. Pourquoi Mabé? C'est important. Oui, parce que na galera na mboko na benga yazaka na Grenoble, na manager na distance. Un téléphone permettant makambo moko boye
Ouais. Et ça là qui est, voilà. Donc, et puis, alors, l'As des Lions. Les lots, c'est quoi ça les lots, depuis, pour tous ceux qui savent, avant tous ceux qui savent, on a besoin de conseils, autant que on a besoin de taper les bendés. Ça a des conséquences, ça a et tout. Bon, alors les lots, ça bon, les lots, on a la musique. Et puis, en Espagne, musique, tous un groupe en Espagne, best-seller. Donc il y avait Josias Nganga à Madrid, Basam na yo Kanase, Mutunangai Kanase, Kanasi, Kalikolo, Yondeka. D'ailleurs yango Mutunanga na gacha Madrid prêtre. Mutapea pale pena na gacha Madrid. Kanasi, prêtre. Na ebisho les lois sont comme à Koyama à Madrid, franchement. Non, très bien, mais Tokyo Madrid. On a la production et la Madrid, Bilbao, tout le temps on la vient à côté. Ouais, on a l'As des Lions. Alors, musique, ils ont bien. Ouais, musique, franchement, ils ont bien. Ouais, on a salé le tube quand même belé. Donc, dernier tube, la route au sol, Fire, Namosa. Franchement, ils ont aïe 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 Mosa mia te quiero Mosa mia te quiero Mosa mia te quiero Mosa mia te quiero. Tu penses que moi je t'aimais pas, je t'aime à la folie menina. Quand je te vois me siento seguro. Mosa mia te quiero. Mosa mia te quiero. Wapa. Tu penses que moi je t'aimais pas, je t'aime à la folie menina. Tu penses que moi je t'aimais pas, je t'aime à la folie menina. Quand je te vois me siento seguro. Mosa mia te quiero. Mosa mia te quiero. Aïe aïe aïe, je t'amènerai à Paris Tour Eiffel, Ibiza, Monaco, Mykonos, Cartagena, Kinshasa, Malabo, Brazzaville, Abidjan, Bamako. Je te ferai des cadeaux dans Gucci, c'est là où te dirai te quiero. Te quiero. Mi amor, ya Camelo, mi amor, te quiero. Mosa mia te quiero. Mosa mia te quiero. Mosa mia te quiero. Mosa mia te quiero. Kelele, ah. Kelele, ah. Toi tu crois pas ma chérie, moi je t'aimais. Et tu crois pas ma chérie, moi je t'aimais bébé. Allez mosa, I love you. Mosa, moi je t'aime bébé. Allez mosa, I love you. Allez mosa, I love you. Mosa mia te quiero. Mosa mia te quiero. Mosa mia te quiero. Mosa mia te quiero. tube moko boye soki moto ayebi musique po eza world natindaki yo balien otalaki nabeti déjà ouais nabeti basila ba latino franchement ezokende bien. Ok. Alors sikoyo tozona mosima moke là na mikili quand même au bosana makamno so ba oncle basala yo tout quand même ozongisa contact la famille. Oui, Nazongi Saka, à l'époque, Nazongi Saka, premier salaire nanga nazo en Espagne, natin laka oncle nanga.
Ouais. Premier salaire nanga. Moi c'est nanga tozala na yoyebi merde. Depuis Kala. À l'époque elle avait 17 ans. Tant on a ébaillé. On était des jeunes. Voilà. Donc on appelle ça qu'un jour on appelle ça un rendez-vous. Tout le monde bima boy après je peux y penser nos hommes bongo tin là nous connaissons. Donc premier bongo on a joué il y a musala na sala. Les gens qui bricolent mon a bête vite fait bon na joué on a tin là nous connaissons. OK. Mais comment les gars quand tout le monde a eu na réseaux sociaux vous tombo kazo finga makasi les gens ni non juste. En fait Kofinga c'est trop dit quoi. Ouais. J'avais pété 3 câbles. Oui, parce que j'ai souffert de la vie. Père n'a pas de colère pour père n'a pas de monnaie à se présenter. Tant qu'on a commencé à 8 ans, il y a une fois qu'on promet et puis qui m'a dit le na monnaie. Depuis tant qu'on a belaka ngai na tinde bambongo depuis Espagne c'est soigné banini et puis père Adaya. Maintenant mère atikala na mo bana ye wana zoba wana yumo wana yepa auto kufa kala. Donc ngai souci na ngai ezalaki na aider mère penza. Donc même ba risque wana na joie eza pona aider mère. Na ko to ka yo moko. Non, na sima boti balik non. Na sima bota 2. Liboso nanga 2 eza. Da wana 5. Deux années 5. Si que père aza au moins 40. Bana. Pour père bota na ils avaient système na boté belé. Akipa ba boté. Akipa te hier azane tumboa. Boti ya kimi mwana sigo ya una. Munyanga za munyanga. Père abiso munyanga. Ah. OK. Donc voilà. Tu vas péter le câble bon. Na pétaki ba câble pourquoi ngana tongaka penza palais. Et puis à l'époque on a joué conseil à Moutouté pourtant biso to en Espagne ba noir bazaka mingité. À l'époque donc au pesa muto pesa conseil azate. Donc ngaka na buzoba nanga pour na benga ngo buzoba. Ils ont aussi contact na famille tout après aller. Muto sala pe contact wana ezonga za Alfred ndeko wana tuyaki wana. Pasteur. Oui, comme pasteur Alfred les bois secs. Nié abengaka grand frère na yafana na Pointe Noire. Grand frère na ye akenda contacter vie na ngamongo boye azaki populaire mututu ayebaye. Nié asaki tozonga na en contact na famille. Mais non na tongela bangonda ko mère bana kufana ndako moko soko che. Baki kono donc net ouragan baki kuya na Chine ndako moko boye tengama na le no ifona bana kotongela vrai palais mère azala poser banina jona ye wana yuma na banda kotonga banini obi fondation na dépenser bambongo na dépenser na bisi prix na ngwa bato koloba kisa lokuta kuna memi ba western te na bomba kango tele a dépenser trop ndako emataka te donc mbongo tu wana bana kotinda badamaka na bango yango. Et puis ce que moi ni ba konda nete batu mugo na ebité badamaka. Puis 2011 na 2011 ba yebsinga non biso tokoli boy faut la biso pompe maye pompe koto yoko voilà na zwambo combien ba yebsinga na tin la bango na zoye ba susu bien te mais ba valeur net ya ba 400 € na tinda. La tindi bango ba yebsinga maye koti donc pompe kitoko voilà maye koti. Na lobi OK donc nakoya na ko sala ba finition ya ndako. Vous comprenez? Na bisi bango non botinda ngai ba photo ya palango pe na tala ndengeza bazwa ba photo batindela nga. Et ya na boîte mail ya moi sinanga atali boy ya lobi oh non. Mindako yo fomu. Ndenge ba brique ngo komi ya kala boy. Ponda kwa sika ba brique sika. Il faut ba brique mo mais wana ba brique mwindu. Nzoka bakino to voisin ndako mo boy ya mutu mo batindeli. Vous comprenez? Ngasi ko na mutu makasi ka ngana bisi mo sinanga no yo pe tika ai mera koko sangate ba famille koko sangate
bazolala ndako mabe ndako soki mbula ebeti il faut batelema soki mbula esali 3 heures bakozala kotelema mai ekokota partout sikoyo nga lobi bango bakopermettre te bazotongela bango ndako ya bien basalanga baje nzoka mare azalaki na raison ni yango maloba mosusu soki mwasi na yo ayebisi yo maloba kozala yanke te yoka parce que mwasi aza na vision oyo mobali aza nango te la femme c'est la maîtresse de la vie bato bacomprendre bato bapesaka basi irrespecte oko mpe koevole te mwasi na soki ayebisi tika boye tika oyebi mpo nini parce que c'est la femme qui donne la vie mwasi nde abotaka biso biso tobotaka basi te jamais ozo comprendre donc mwasi nde moto aza na vision mwana oyo oyebi il faut totosa basi bato ebele bavi na bango ebebi mpo basakana na basi ya tout ozo comprendre to respecter basi bamama boza baprêtre boexcuse nga baloba wana bimisa mais il fallait mpe ezala bongo mpo voilà soki oya koyeba ndeni ke ndako yango ezalaki wana te oui na 2011 nakei sikoyo mboka nakei mboka wana nazozwa avion na orly bazoyebisanga pompe kutu mai ezobima kitoko obi nakenda mpenza na osele bango te kozoya nayebisi bango nazoya bango sikoyo bamonika moto yango awumela na ye koya te ozo comprendre mais na banda koya mpenza na okende nazwa avion na ngai mpenza ebeta mpenza direct elongwa orly ebeta ponton agosino nento ebeti Maroc donc voyage wana ezalaka normalement bavoile il faut nano okende Maroc epo ekiti mais wana ebeta boye imati nakita boye pa lelo yango na ntongo nakei na lupango namona foto wana batindeli nga na veronda nalobi no meuble oyo eza peut-être ndoto c'est pas possible pompe eza te bafoto batinda ngai ezocorrespondre te na makambo nakemona natuni bango no bakomi oyo bambongo mosusu ekotaki na makambo ya sante banini mais sikoyo bambongo mosusu ekotaki na makambo ya bobengaka ngaki moto abeli natindaka bino ba100 ba200 banini bon donc nazocomprendre te oh non bon ngai na mutu na nga déjà naza na mwa expérience ya vie nalobi non soki na coincé bango awa bakotiela nga n'importe quoi aussi voilà nga sikoyo na mitiki na nage na bamai na bango na buzoba na bango wana natuni sikoyo pompe bakomotala bango to likolo nga na memere pompe vraiment batiaka pompe likolo pompe batiaka pompe likolo te quand même donc na pompe pe bakotisa na bango te bambongo wana na banda kotinda nga nakenda kobose nasala mosala moko parti wana maka kolaya libanda azotinda bango wana bref donc na banda nga kotonga mpe bamason na contacte bamason tozotonga papapapapapa ndako sikoyo mpenza emati ndako emonani mpenza donc tant yo kiti sikoyo yo moko esasi mosala oui nakesa mosala nakesa mosala parce que namonaki malgré makambo wana nyonso wana yo sikoyo obuki mpeka oui parce que namonaki ke non il faut na continuer babulo wana nakendaki déjà kuna donc ndenge nauti oloba nakosala otomo te il faut na nage na buzoba na bango oui bakosala mabe alobisa mbongo aki nango mpo bandotonga pale oui nakocontinue batravaux nanga batravaux ezosalema papapa ndako bien jour mpenza naozonga toprie na bango tofandi toprie bamitubeli bamilobiki non buzoba ekosala masu te vraiment totie nzambe temo nazonga naya tranquille nayebisaka mpe momi na ngai te makambo nakekuta kuna mpo makambo mosusu eza bien te olobango naya mpenza wa nakoma na nga nabandi sikoyo kotinda basala bachénage basala baondui batia baporte bakomi obenganga non baporte ezozanga natindi mbongo combien o 1500 euros parce que wana bango bose na balucerne bato bayebi lucerne bayebi na bazirlande banini donc moi mozozwa mwa mpata bien
ozo mon pata est bien et puis ozo même si vous dépensez 2000 ozo mon ango plus penza les apenzate quoi on tient là 2000 par mois 1500 1000 donc on a bana ko lingana enchaîner penza nda ko vide bakota na pale nzoka bango bazolia na bango ngo ba petit ba bota ba bana kuna donc 3 momi ngaka momi moko donc ba petit ba comment vivre oui ba comment vivre mieux que moi ba tapage na ba bar kuna na ko yoka ba ikoke ba petit wana ba ko benga au boss non kanga ba Obita on a kenda namona bana ebele na lupango mais ayebisanga non bana ba voisin ba yaka nzoka bana ba petit ba mela yango donc ni yango neko ndeni mutu akoko na étape wana eloko za naturel bana ba botami ba petit ba boti c'est normal bo bomba yango basaki ndenge wana soki na yebi au boxa na au boxa mais nzambe asalaki ke na yeba po nga na sambelaka jour moko na pena bia nzambe poche na nga pe ko mo déclarer bana nga ba ketia ya babu ya ba magasin bana bakoma complexé na nchik bazomema ba Nike te ba pecha ba ndibu ba pecha mususu na ba Nike ba nini bango na kosa bango na kosa leka ba pecha ko papa mais nous on a pas oui on n'a pas de sous-vêtements, on n'a pas de Nike nous oui mais comment geninga et comment ça na mtu puis ba petit ba résultat à fin de l'année ezozala compromis pour petit azo kende tonto masana bimisile Nike petit azo bimisa bora ya babu ya magasin ya kubeba wana après non il y a un problème non ngana ibisi na bing bon c'est bon botina nga sikoyo ba photo ya lelo ya WhatsApp o to na ba WhatsApp te bon ngana zotina bino mbongo bo somba ba téléphone Android botina nga iba photo direct bo filmer boye ou bien ngana benga bino na vidéo bo laksanga ndenge ni parler comme donc ba porte wa mbongo na tinda ba tana bonka ba cadre musu ba kangina ba singa donc c'est pas possible ndenge ni vraiment oh mais non ah là là mais c'est pas ngana lobi mais non mais oui donc nazo lobango lelo première fois na vie na boulé liwa na moni net ba tsenga musapi bo skizenga na terre mu fona lobango tete ko ba de la liste donc na mi santa salité na niveau moko bonga lobi mais non c'est pas possible donc natine mutu moko mbongo akende ko filmer nga ndako bango tu ba bloquer nga na ba phone na bango donc j'étais obligé na futa mutu akende ko filmer atinda nga ouais na lobi oh putain c'est pas possible ba makanisi belé nga na mutu na komo boulé ba voyage na sala ndenge ba boma batu via na tinate then vraiment makambo belé pasanga na mutu makambo belé leklanga na mutu banini mais voilà lelo nazao ouais na petaki ba plan parce que voilà tu na comprendre ouais alors tozo si ça na biso conseil nous ko pesa bateau mutu ko za besoin à les canceler yoli est-ce que vous les mutu les canceler non ngai na ko conseiller mutu te azwa à côté Massoua donc la jeunesse africaine congolaise oui que bomengo okofandela ngo pe ozoyeba te ke no ofandela ki bomengo okozana $50 obandi pe koteka vie eza nango ka technique donc vie eza v ça signifie volontaire I intelligent et économie ni yango esali vie donc soki oza na mbongo moke okoinvestir yango na eloko moko osombi awa oteki awa epesi makambo epuis omona makambo okomomata sombiri tekiri sombiri tekiri ekopesa yo pe boza bowelisa te ke yono masuwa bokota masuwa eza voyage moko boye même nga moi j'avais compris que nga nazalaki là wana babiloko na sala wana c'est pas normal c'est biso tout monde ça là mais j'ai tout les cas
l'esprit a bien au salon. Tant on a un talent, boy, na moto, na koli boy. Le truc ba papa, na bana, ce que toi ça au bête le moi nous les solo na, au moins que ça nous dépasse quoi. Mais na ibisaka bana na ibisaka ba vérité pour na bana ko bomba ngo na bimanete prête ya ka Nzambe. Donc na ibisaka bango ndenge na yela makamu na sala pour epesa bango pe moi eloko moko boye. Bah non na vie, c'est-à-dire ba sakana na vie. Il faut prendre vie là au sérieux. Au sérieux, ouais. Voilà, en tout cas bande konanga yo bolandi biso, je crois que l'histoire c'est une histoire vraie. Hein? C'est une histoire vraie de la vie. Kokanisa ko tout est que moi au moni ndena baga histoire vécue. Muto ya mona makambo. C'est-à-dire makambo est simple na on n'est pas bimisa. Au moni temps on a bête qui histoire nanga, il y avait d'autres personnes qui m'ont demandé mais papi gagne et puis c'est-à-dire la journaliste est arrivée même pas à poser des questions parce que ma réunion sur banga na zana ngona tellement ça beaucoup omoni donc nazo meka ko o ko to betu za moké mais azana makambo ya mona donc c'est pour toyebisa bande ko na biso o tam so bazwaka vie na pété o bazwa vie na facilité boye ba que vieza pasi batu misu ba souffra makasi pour mon boy. Si on se témoignage exacté donc aux années peut témoigner à Panzambe tout témoigner ce témoignage exacté pour tout le monde arrêté parce que l'homme a été créé par l'image de Dieu bon non donc si quoi ce qui biso toza image en Zambie donc biso ni moto to communiquer kaka entre biso ba image wana c'est des témoignages nanga il faut qu'on tente sur édifier autant sur bien sûr voilà en tout cas merci à nous de Kobolandi biso là c'était Lyon mais quand on peut sabato bambo tout aussi ça la biso ouais donc na salué maman ya bana nanga la première dame Joanna bana nanga ya bino ngoyo na ko traduire bino ngona français ou espagnol pour bino lingala net bon donc MC Kanasi encore basalam yango tozo ko ya wana Madrid na Papi Gen pour makambo à bientôt ouais et puis na pesimbote et pas vienanga oyo azolata bien na bamboko oyo alataka bien penza donc na kati ya Lyon Mobutu quoi. Yami ya zone comme Mobutu. Moi c'est même Bobina Dao. Bobina Dao. Ouais. Donc Mobutu, il y avait un au moins une Bobina Dao. Après voilà. Bamasa Baluvila a changé na combo comme jeune de la nation Luvila, Vilos. Voilà quoi. Ok, voilà, donc comme une souka, au moins temps où tout ça tout n'a pas pu gagner, on va sentir non en esprit, on va sentir non en esprit, bah belé. Maintenant c'est normal 12e dan na idéologie. Donc biso tu vas sentir noir, tant tu vas sentir noir, t'as la makambo yo, bah tu vas là. Imaginez mon tomo senga bina liwa. Imaginez ba okanga batu ba scotch, ba na mayo moni. Yo moni pena no bato yo ba ki kokufa. Moni sko niveau ya ba spirit wana. Et bon sko olembika te. Olembika te ti po biso to bima na mbala mo ko zonga te. Sans aide de famille, ti lelo tout ça le fait makambo biso yelo benzamba bate biso to comme papa papi qui est levé la vie lelo ta marque na voilà c'est sur le bisca na YouTube comme on a voilà donc quelque part dans la vie il faut être aussi courageux il faut peut hôtel mais logo de sala mais assumer les conséquences que makambo na sala oyo et oyo la ngape boy bisela botika malamu tous encore na Lyon tout le vie merci Amboya ebale bougie na maboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo yesila kite Parent Mobala Sandrine Sengal Kimbenza Lelo yokeyo André Ntsumbu Lelo yokeyo
Chérie ya mama ade nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko. Nabondelaki makasi aspe ya mama Marc Makalazo, professeur. Nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili. Nabondelaki makasi aspe ya mama Gina Kiakou na Paris, Nies Mateus na Paris. Nani alula yote oh. Germain Mampouya. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko. Nabondelaki makasi aspe ya mama Ambro Jenny Dikengele, Elemba la Légion de Paris. Nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili. Nabondelaki makasi aspe ya mama Noëlla Kunga de Bundes, Didier Mozinga de Francfort, Alexis Nozé Anta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Niengetan, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, et Doziola na Suisse. Patrick Luzolo de Genève, Mokili ya nzambe makambo maleki oh. Mokili ya nzambe makambo maleki oh. Mokili ya nzambe mokoti oh. Epa yakenda ngai awa mawa na motema nzambe oh. Mokili ya nzambe makambo maleki oh. Mokili ya nzambe makambo Professeur Augusto de Jena. Mokili ya nzambe mokoti oh. Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spanion Dombassi, Géo Kisunga de Génie, Taziro Tazimambo. Ngambo nini ngana mema moto nini ngana boma eki ya romarike yo astre moto nini ngana boma ngambo nini ngana mema eki ya romarike Claudie Maya Sumbu Yoka papa kolera Diana Saïdjens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngai na lolite mosala seko banza yo Utotika ngai na koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai nokenda kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Rogese Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato olo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana na ngai Mabe na sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi no lenge komyo memela ngai DJ Kisalou, 100, Chideric et Tamba, 4 saisons. Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Komotema nangezo se nye Manda Mandalala Esko zoyeba ndenge nazo souffrir Nakamokolala oyo nazo sentir Molingo yatindinga pe na conclure Na mipesa na losambo Lipasa nanga kade Mama Anina na Deborah Yana sumbu nazo
motema na ngai. Dansi ya Tusevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noa Diana eskazo yeba ndenge nazosufri Ntango kolala ndenge nazosanti Molingongo yatindinga pe na conclure Na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Deception Soki moyen ezali yosalata Wana moyiba banda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mo perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé Namokolanga ya suka yana tango toka mwanaki Liloba na nga talo ngana lingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba